princesse, non, qui a le bipota, ça n'a pas de nom qui nous a donné moto ma casse. On a Simbi à qui a le bipota. Mais non! Mon prince, c'est pas vrai? Papa, tu parles Swahili? Non, c'est pas possible. Hein? Laisse-toi, c'est maman, quoi, c'est maman. Gita. Tu as quoi, viens? Pourquoi n'y? Hein? On l'amène à l'hôpital alors. Watu pesimiso tukatimba mwana ngambo. Pombo monisa siko sanza o biso asko fefe kauki makasi. Makasi à trop. Donc comme siko passe. Papa, t'as le monde de ya. Papa, mais ça comme fort. Ata biso moto tini ka to mataka moto tini. Ouais, biso ça mwana. Yeah, Ndenge sabo ebwatu siko etika likolo ya mabanga. Faut que siko moyen siko ya kopuisa muke ya kota mai. Exact. Ça pour tout ça bout. À moi distance kuna. Na lobby hein. Toko sa biso sindi ni panzi to de. To memi biso za pré ya opé moyen te senge ke ngai nde siko ndefuna matafuna na lukasiko moyen ke abatu ba salisanga siko. Ça va papa. Et moi luka batu. Toko ke ni maman to salon maman. Ça va. André yaka. Ça pour solution ne kopesa ni. Bon. Osala kaka boye. Bozo se reposa tina butu. Bosi pour te bakanga mutema. Osala bana mibali. Ouais. Na matiku na likolo, osala makasi to. Ça va, merci. Ça va. Ça je la yo ya to ça. OK. Ça pour ta place au commissaire biso ça. Likambo oya yo biso to mo la tango biso nyonso. Komai awa ekauki. Tokatsa ndenge nini. To ça c'est peut-être aucun de famille za kuna di. Ça pour oh tu yo a ça. Oh, chat. Tu 10 minutes comme ça. Au moins on a gagné Chabani. Ouais, c'est bon, c'est joli. Ça va. Raté hein. Tu ne sais pas jouer, hein? Voilà. Oh, Minimi, comment Minimi? Tika non? Mokonzi. Comment Minimi veut m'en Ndeko moninga na yembango be mokonzi. Moto oyo atumisa ya princesse ye wana nasili komona ye kuna na se na libulu moko na pembeni ya ebale kuna baza mpe na baninga basusu omoni bango bi na libulu moko kuna na pembeni ya ebale baosani kuna libulu wana mokonzi moto oyo atungisaka molimo ya princesse namoni ye na baninga na basusu baza kuna na kati ya libulu moko kuna na pembeni ya ebale libulu wana baosani kuna balingi bakatisa soki mai bakende ngambo. Papa André, ça sire comment bango? Ouais, namoni bango. Oui, namoni bango baza plus de 4-5. Ah bon? Basengi ngai boîte na 4 bango. Lokola nga eza éclairé ka mboka oyo. Jamais nakoki ko trahir. Na komesika na bino bakonzi. OK, merci vraiment pour l'information Papa André. Oui. Merci. Johnny? Yves! Jires! Harmonie! Boyoki message à papa André Claire. Ok, Harmonie garçon ça pour Harmonie là c'est.
Ok, formation. namona sikoyo Oui, fais ça. namona sikoyo Toi qui n'est boya tout le monde est là. Jires namona ye sikoyo qui n'a regretté le comportement la vie. Est-ce que vie n'a vraiment et concerne bien na nini? Attends na bimana ça. Nani ngunga sina kota na vie. Nde bozana. C'est là tika nga kimyate. Esele. Olingini na nga esele. Na linga ça pour problème. Na sala boyo olande la vie na nga na nini esele. Explique nga yo we mbali yo elinga. Ça c'est mbali yo elinga. Explique nga mobali yo elinga. Titi na ngo oloso bana ngai. Na oloba na yo. Na oloba nani? Yo mone makona ngai ine pas mobile so de mobile na Sandra après tout vie na etalinga etali opeteko na sepeli ko ne reconnaître que vie na ngai etali oti oti dans kimate zanta le quoi bibishte Pamela na benga na téléphone Pamela obiyete siko yo na tuna yote bibish na aloba na mema ki ba yae pasa ma omuni mama no zo ba na ebi ate bandi na suka la ngoti na yo ko nkando zo lo aussi mais c'est là zo wanga na ba shosho na ozala na ngona eba te so luka wa remplacer nga famille biso omondo ozana okoko sangelo ngana sapu to boya na te ato bengi Shabani o memi polesha ba longola nga place na zatu okina bisa après tout on a princesse etali yote et puis na mukolo na ko fanta nga ko ba bêtise de ba bibiche ezala mbasuka ça ezamba suka te mi tia la place non au moins on respecter OK bonigo vandani waka ndemo binombe boko mape boki Kende, et tu sois présent au moment de ta zone, Sandra. Que soit la dernière fois, Sandra, je t'ai dit. Il y a des dernières fois. Arrête, on va la maîtrise, c'est ça, Ninango. Pas traître. Au moins, ça pour c'est le côté. Au moins, ça pour ça le logo. C'est quoi le côté? Sandra. Ok, Nelson. Bima, Sandra, c'est pas secret. On est là, Baxa. On est là, Baxa. Sandra, Bima. C'est moi, on a humilié. Bima, Kende. Non, la force à l'autre. Bima. Sandra, au moins, au moins yoka te au moins nga lisute na vie na yo roi na osala ngo pona bien na yo berté karaté au moins ça pour ça le lote sara na yo amba vino sara ala vala ba yo nani ata la moniote no keno wa e yo berté on a ebiso au moins kando salinga na sali on ko na loba ki on en copé na kanai e tie ya yo traître bandoki. Wanna go there? What? Bino bakante bokima biso mboko biso mto contrôle kango Tambola bango Sana Toyo Nana bimia watengaki na msaya. Mama, suka kubuma yo bunga lelo yaka. Kama kubangi yao. Yaka kaka. Yeyote. Yaka kaka yaka. Yeyote. Bonjour, pas de vous. Bonjour, maman. Bonne. Qu'est-ce? Néo, comment? Ok. On a besoin. Pour le problème, tu es. On a que Moussala. Pour le problème, tu es. Moussala, le banda pour la première déjà dans le commandant. On veut nous acheter pas. Oui, maman, on a joué au cadeau.
Adevine ulikuwa kuna Marie Lenta ndio kuna vanda pana ngakuna. Azola na salon. Ça bien te pona bana. Limbisa ikaka. Moni vous ensemble pour nous luka mwana bakanda kanda boy moni toza solution deni. Manicole, moni na respect on appelle ça kayo. Ya moni na ndimi fana na nga butu sur la maman Marlène. C'est Marlène qui sentir souté parce que les cambo tong et bandi, ils ont le cambo ya G. Marlène a zo fan de pana yo azola le pana yo. Si fan de pana nga kuna linga kité. Na linga ki nga tamu kiete vraiment. OK. Mais t'as quand vous tickete libanda là la wapi ça bien té. Yo za na bolingo utika Marlène libanda té là la libanda té azolia makamuni so sala donc de la muna elle est en bonne santé. Aza pe na souci ata mukete. Ozo mona ngande na kondi? Aza souci. Suki na kataka susu té loko moko té po likolo siko ya azola la aza na souci Elise siko aza. Azala souci makasi kuti ba isi biso mikolo kuma kota ba 5h tout na ratia kenda tina musala kuna kena ko tirer. Kokena musala ou pas mais moi je veux voir Elise. De Elise tant que Elise a mon anité ngana Marlène aussi mbaté. Kasi on a yé pour tout sangala biso nyo surtout que ndo lukaité. Lelo vraiment la tiki musala nyo surtout na bito kenele to ke lukaité. Mais to banda non pas non boto bando ke lukaité. La souci aux allons pour Elise. Na yo ki mais je veux seulement une chose. Marlène ils ont la liboso perso quand ils continuent à le prendre sur une Elise à mon avis parce que je maman pasteur surtout maman Nicole on coloroya sous awa vraiment vous aurez mal franchement maman franchement nous obéissons moni la pêche au temps parce que nous allons arrêter na ko yambote parce que RG nous sommes les oko vraiment na bolingo nzambe dans la cima tout en dessous sur aujourd'hui la nouvelle pour Elise to trace bengai on peut se demander tout à l'heure des cas que c'est un bengai de ça. Moi je suis désolé pour ça. Moi je suis désolé pour vraiment. Merci papa merci. Et puis na lobi donc de na ebisio wana. Donc moi je suis désolé. Pardon vraiment. C'est Marlène Marcel parce que comme banda ka mukie. Mbisa hivo ngamo ko kuti ndeza boy ngane kuti don oya ka obondele potaka place ola les ati. À la place au Kenya, papa là ça. Avant quand ça monte, faut tout la permission. Oyoki va me dire Oyoki. Deux enfants, deux de remis qu'on les là. Ils sont obligés pour la tine d'avoir qu'il faut n'avoir pas camarade d'Angaï. Hein? Maman est responsable. Papa. Ils ont les kilangaï. Yebisanga ibandaki ndenge nini? Yebisanga nani? Est-ce que réellement oza na zemi? Non, oza na zemi. Maman na asali boye pona nini? Est-ce que zemi on eza vraiment ya polisha? Yebisanga vérité. Oui, réalisé sur les polisha. Oselinga iboye pona nini? Polisha sali biso boye pona nini? Oyebi mibeko mboka, oyebi mibeko mboka oyo. Bakoki kopesa mwasi mususu zemi te. Bapesa ki yo mbongo. Ozwaki mbongo mama, ondimaki mbongola zemi te. Bongo pona nini yo na mama na obokenda ki te to yo personnellement mutoza na zemi okenda ki te. Hein? Expliquez nga nano, ebandaki ndenge nini, oyebandaki na ye wapi? Bokomi na niveau wana ndenge nini? Popole chaza na mwasi na ye. Oyo mibeko ya mboka eponela ye. Est-ce que oyebi que depuis roi ayoka makambo wana bela? Santé ya roi ezali susu malamu te. Po ezali mwana na ye, mibeko kwa na mboka oyo yo yebi. Mutakoki ko santé mutu te bako boma ye. Babu makolesha.
mama baboma polesha yebisanga boyebana ndenge nini ebana ndenge nini likambo yango ezalaki ndenge nini po ekoma na niveau oyo naomona kuli na explike yo terrain mposa na ngai ezalaki mama ki ekoloba yango te natindaki mama te naboyaki mpe nabombela mama na nga mpo aza na nga ka ngai moko so bolingi na place baboma ta polesha na ndimi baboma nga parceke nalingaka mobali na nga mingi nalingaka polesha makasi olingaka polesha makasi bokutanaki wapi mpe ntango bokutanaki estce polesha ayebisaki oteki azali na mwasi na ye mwasi oyo mibeko ya mboka eponela ye ntango oyokaki yango en tant que mwana fille ya kati ya mboka oyo mpona nini oboyaki te mama mpo tokóma na niveau oyo nga nakutana na polesha jour ya fête nayebaki mpe te makambo yango ekóma boye eza faute na nga te eza faute ya mama mama nayebisaki mama bomba ngo parceke nga nazalaki na bolinga polesha mais mama nde moto aki odevole secret oyo nyonso te mais mama naasali boye mpo na nini ndenge nini akoki koagir boye di mama oyo bapesaki yo mbongo okende mama na akoki kosala boye mpo na nini bosali mabe bobomi mobali na nga bobomi roi bobomi mwana na ngai boyebisanga solution eza nini tosala nini na minute oyo bopesa ngai solution tosala nini bobomi mboka oyo tosala nini na préféré na place baboma polesha baboma ntanga mpo nalingaka ye ezoyeba te nasala nini namiboma nasala nini mpo soki natindaki bato balukela ngai yo bamemela ngai yo awa ezalaki mpo totrouve solution mama solution nini totrouve mpona nasauve mobali na ngai nasauve mwana na ngai nasauve libota na ngai kati ya royaume oyo nazoluka solution yebisanga solution ezali mama baboma polesha te so bali baboma nga nayebi mibeko ya mboko me nga nalingi ye kaka so bali baboma polesha baboma na nga na polesha mpo nga namoni solution na opesa te nalingi mobali na ngai mingi me okolinga mobali ntango oyebiki mobali wana bala okoki kosuka nango te ndenge nini okoki koarrete polesha te soki ya déborde okoki koarrete ete mpo na nini okoki koarrete ete mpo na nini yebisanga sikoyo tosala ndenge nini so baboma ye baboma biso mbale Nina bingana mapaste una mbali yena sa shonte ni bana pamba sipo to sungana ni bodena bingana mapaste una paste donc so na ya courage kaka mapaste wa Elisa na paste na bapaza kaka ila mo pende komisarite na shonte tikanga kaka ni lobana ba mon Elise confiance na ya pesa na mokili lo wa pesa pa pasteur ona mosnis inte yo lo baka mal répété ni on ba sala ngayo excusez ngai pardon ba senga yo suboyi te mazolo kana la tana ki intercession bo excusez ngai maman excusez ngai pesa ma pasteur santé maman nangola nzambe kaka maite baba yo kuti muka ja kana mo reza te na kunena na fongola ngo boni bino nandi bino na kombo nice biko le belé maman boni Madame maman. C'est vrai que là comme on a vu nous, le bébé. Ah, c'est vrai que c'est payé tout le monde et ami qui maman. Tout le temps voilà kaka. Tout le temps nak même si tu es Elisa za on te ya. Maman, tout le temps nak même si tu es Elisa za awa ya on de to yi awa. Kolanda tindo zo mone boy. Babengana e. Babengana na ndakuti. Otambola moi comme nde babengana comme publicité. Mais faut tu publicité à ma pasteur té. Moni ma pasteur ayebi neza bolisa mona na té. Yango to ye ababi sibiso ke Elisa za awa. Mama ndenga za awa na perda libala nanga. Naza suna ndako noko Elise nde yeba ete likolo ya Elise. Naza libala té. Mama bino bokoka matamona bato ovandisi ndengwana. Elise za mwa muketa za mukolo. So bon que Elisa za ndako mais boy c'est quand même beka noko na epo anoko na eba kiaza anga zonga na libala na ngata bino moko oui moi pasteur te ma pasteur au monde ba pesa Elise mutuma kasi nyinyi ngo ba pesa mutuma kasi nso a kimel a siko mabeza
Eh, ma Nicole. Ozo ba kenga na ola. Ah, si kama kama yo tam pambo. Oh, eza place on mikiti ça. Ma pasteur ai acception et l'histoire azali. Moto qui te coula. Ah, combien tu me makasi nde ah. Pardon maman nakati maman Nicole. Mabe ya maman Elise nde obandaka malamu mosiko ya kama pe. Pona nini? Abanda malamu. Ibo yo miye bati. Mabe linga lobia. Eh? Bon ça le comment mukebo le quoi zo. Kuna place tu kuna loba kite. Pardon, c'est quand même. Bon, pardon hein, la discussion t'es. Après tu Elise pas jamais. Au moment maman lobana. Ah, va maman. Oui, on va ça porter plainte maman. On porter plainte nani longo. Eh. Maman kolandete. Zobati kize. Kolandete. Ndinga zanga sina papa ba Elise. Ndenge tutuzuluka kaka tomo. Kolandete kaka boye. Babengani na libala kangu na makasi. Donc comme kitisa yo za na ngote Marie-Hélène ata yo moko. Ça on est ça nanguluma la bampate le quoi. Bon est-ce que yo chomo na makasi be to mais yebi que Elise ça ata yo maman yebi ma ama parce que maman ça yo qui ata munda na ça quand même tout comme na ko lunga na comme na église na bino mais bon que na bangai bongote. Na la bio na nini on bezani ni. On peut si nous on va lamba na ko lamba. Maman pardon be kutuma parce que na wana ka yo bi malibanda. Na binati. Na wana ka na ça beaucoup mutu na laisser péter na na kati. Ko beta ngai to oyo ko tuluke. Siko ndinga la tiki ndaku na makutu na lameno ko beta ngate na ye apo na bena ngala makasi. Zonson ngala makasi. Ngala na. Donc ma passer ne kitisanga. Faut que ça que ma passer kitoni. Ah on laisse déjà identité na. Oui, na kisi on a émission ni na ça. Ngala na yo, ngala na yo. Na nzambe. Ma kene na bana. Ozi mo wabile ko kitapeka. Kene na kaka. Mama kaka elengi te no bakuna. Oh. Maman. Maman te la bi vérité. Moni na roke ya so bosimi tisinga déjà. Leza bolisa zawa te. Leza zawa te. Limbiception. Sola moni ngamba liboso na mona mama. Kula nete kaka. Comment ça ressemble la position faiblesse hein? Tout non makambo vraiment. Comment qui disait ça na été? Te maman bon na zo tambula été. Wana zo ba vérité na komba. Nataka kumba isu kwa kama ni concernant nzambe te. Asante kaka mama. Mama nako tuna bashamba na soke Elise zawa te. Mama siku ipi kaza apota mko. Mama bapota na ibi yango te. Amuna ekala. Et puis na kama ndema mama na longa makone kuna yuluke Elise. Mama. Ngai pa na yope na koma lisu te na ibi kutu te na ibi tata poser. Na yebi na ngai aza sale caractère. Donc azaku na mutu te pa ngai. Ngai kuna zo supporter. Bon mama boluka kama boluka. Boluka mwana. Ngani nani azate en tout cas tant nga okento. Limbisa ngai na benga. Boso na moni e. Soki na moni na kubenga nani papa na yako zwai. Ya solo kubenga no papa na ititala. Ndi tuza a sérieux problème. Ndinge zana Elise benga na kina ebite so yebi aza poto mona mkonga zikisa. Donc moi yi papa na moni mbala moko boité. Kubenga ta biso. Tikila ka numéro no kasa. Tangai comme ça. Bongo to ya ozoi na yo papa sunga biso ma pasteur pardon ndimi na yoki na yoki kolande te pardon alembe c'est le moins c'est le moins le collier hein c'est collier c'est le bâti ça makasi papa il faut tout mener ba mo ba ji hein ça va ça tout bien non tout ça nzambe Seigneur, nous te disons encore merci pour notre sœur. Merci pour la santé, merci pour parce que tu l'as guérie. Tu es notre Dieu, le Dieu Varafa. Et nous avons vu ta mère auprès de notre sœur. Sans toi, nous ne pouvons rien, Seigneur. Que la gloire te soit totalement rendue. Sois na yo comme Nzambe na biso, sans dolama na kombo na Jésus Christ. Amen. Amen. Là, c'est le mot rapide, mourir dans le faut y aller. Ok, ma soeur, dans un premier temps, tu es avec nous. Tu es dans des soins à l'hôpital. Et là, on a osa mwana bateau parce que papa n'a bien yaki azolo qui ça vraiment.
nakosepela malamu nakende nakutana na ye nasolola na ye namoni ke aza na bolingo mingi mpo na yo e bolingo wana akoki jamais koperde yo mo loko azoluka boye na leta soki aye ayo kokuta ngai bakokokanga ngai yoka ma soeur ngai bakokokanga ngai soki akosepela tofanda na yo tokofanda na yo yo koexplike nini oyo elekaki entre sa femme mama na yo na yo mais akomitumisaka te ntango nyonso nayebisaka ok notre dieu aza nzambe ya bolingo akotika yo te mpe akozala longo na yo sœur Lise non c'est bien mais bazala quand même informé que navandi kaka awa ekosala nini kochange lote pasteur toa liboso na ya kaka bokotikanga na kenda toko lisusu pasteur nazo rejete yo te mama yokana eza na mambolia te pasteur soki azolobake nga nazonga su kuna mpo bamandi kolukanga te nga nazokende naosala part okoma pana na informé quand même que tu es ici tu viens de l'hôpital ezaka likambo information informé tu sais ma soeur notre pays c'est un pays de droit et droit ezali mibeko ezali nakoki kozwa mwana bato te nakanga ye ndenge wana nayebi mais bazala quand même informé parce que azoluka partout oyebi ke bacommunique de l'équipe presque partout bazoluka yo mais azali informé que tu étais malade ozalaki na hôpital et maintenant oyeli awa soki aloba otofanda na otofandi na yo problème eza te mais tofandi soki ande wana nsima baomona awa ekozala mabe mpo na ngai epo mpo na église ekorendre gloire epa nzambe na biso te boza na esengo vraiment boza na esengo na oyo nyonso tokomeli biso na kati ya royaume boza na esengo mbusa nayebi te place na ngai eza wapi nasala nini na eta papa na bino akomi nasala nini bokoki koencadre sœur na bino te Sandra réputation mabe na kati ya village azokola kobala te buzoba na buzoba bino bayaya n'en parlons pas polesha yo okoki kotia mwasi mosusu zemi pendant tosala mwasi na yo oyo baponela yo kati ya mboka oyo yo koloba te Jita princesse Jita aza wapi Jita aza wapi Massimo Jita aza wapi busoba bovandi on dirait baencadre bino te boyebi ke ntango boza baprincesse boza baprince babokoli bino banda bomona na mibeko ya mboka oyo bokoteya nini na kati ya mboka bokoteya nini papa ya bino na eta oyo azali Jita aza lisusu na mboka oyo te akimi likolo buzoba yo oengrose mwana bato tosala nini boyebisanga nasali solution eza nini mpo na roi polesha nazotuna odi oyebi mibeko ya mboka oyo na bétise oyo osali oyebi te sort na yo eza nini répondre ngai nayeba sort na yo eza nini soki obosani loba soki oyebi yango loba rappele bandeko na yo sort na yo eza nini oh non bano bakoboma ngai olobi nini na nyonso bosali babétise oyo donc tokozala so na mwana na mboka oyo te tokozala so na mwana te nga papa mino lokola tobotaki te Sandra je savais rien. Massimo, on entend qu'il ne connaît pas princesse. Mon Dieu. Nassani. Attends, ça dit roi, a changé mi beko la minute. A changé mi beko. A changé tes pour la protéger Mboka oyo. Maman. La reine. Non, maman était la reine. Polesha, akufa. La reine, s'il te plaît, vous changez tes numéros pour la Polesha. Maman, Polesha, maman, s'il te plaît, pour abandonner maman. Vous avez quand même maman au Tinaï. Naïta au roi Zali. Na compère de mobali na ngaïté, naïta au roi Zali. Baboko libino, bosangi eloko te. Baboko libino na mibeko ya mboko. Po lelo so papa na bino azali te. Moko na bino mutu akotika la ko diriger mboko. Boko diriger mboko na busoba. Boko diriger mboko na busoba. Maman Polesha te. Promettre que je se répéter sous soutien maman. Mais pas être comme il a boy. Franchement. Maman va changer mibeko. Marraine. En tout cas, état roi est critique. C'est le lieu qui t'a connu comme un ça a poussé là-haut.
Choice. Toujours revenir dans le restaurant. Hein? Parce que c'est dernier temps, je l'ai souviens, c'est une personne qui m'a Elise au monde. Moi, j'ai grand monté dans la bêtité qui est Elise premier comme il est. C'est qui était. Tu comprends? Si c'est inquiété ou non, boyer, papa, ça passe. D'avance, vous voyez, la place, on va passer à moi, maman. On va passer à mon arrivée. Je vais aller sur le classe. Hein? La dream, il faut lire bien. Parce que la limite est sur le père de suivre. Hein? La mieux, parce que tu as déjà un restaurant en classe. Tu as le mieux à refaire. Ok? Comment que c'est long? Pesa nani ba ça qu'on va varier joie. Oh, nous pouvons manger sur la porte. Ya non comme ça on doit profiter. Papa nani? Asa ba. Papa Bossei. Oui. Bisi to bima. Hein? Tout ce que les mômes que Papa ça pèse hein? Ça pèse. Oui, il y a des varaises là. Toujours ba tout le monde va y aller awa parce que na un message l'équipe ya batu Licotec batu ya l'équipe à quartier l'équipe mo ta Tembo parce que juif noir connaît musoba asaki ba don ba varese ya bango pa na vite sur ba loni na dimisi awa papa to connaît pas tinda na non oui ça l'équipe oui ça don papa alors ba survette na ngai papa oyebi pe ngai na betaka bale na simba oui ça li ya Licotec donc musoba business salaki pour na ba jouer à Licotec ba beta bale. Vous avez mesure na yote eh. Oya ngai? Les mesures na yote. Papa pesi ngai. Oh ba monsieur Zali, papa ils aiment délai hein. Donc la fondation Musoba production. Ouais. Hein? Quand des gars maison Musoba business toujours hein oui à juif noir. Alors tout bango ba yé ça bango qui papa le bibo zelaye parce que azoya hein. Oui à juif noir c'est Sabidim. Donc on est Musoba kaka. Donc ba faut que la équipe nyonso ya Kinshasa ya ba si vous avez Licotec alors dans la chose comme exemple moni Licotec hein ba tous ba roya leta ba to Tembo so ba ko lokoba ke non papa zoya na kena kotika ba oyo na l'équipe na bango comme ça na profiter pour na ce stratégie na moi oui et nanga ke bisa je finis bana ba benga nda cuisine ndaki na mbula nda cuisine na mbula batolo lombaki mbula betaki donc ndako ezindi te mais batolo nde longo ça va promettre que ce soit na ça quelque chose joie ah bossé mais tiens la voiture pesa contact za contact ils analysent en voiture non na kende tiens na kati kuna contact eza libanda est-ce que na sala nini vraiment hein wasirenga ki omunana ngapi na confiance na o na pe na confiance en Nzambe. Non la salité. Parce que ngai vous êtes sûr penza tant yo qui n'a pas passé ça a pas passé na monte. Papa zate tant que ba kota ki bakine na sima kuna na même ki vérifier ti na chambre moi ils asuka kuna na moni était papa zate c'est vrai. So ngana ko musambo na famille. Ndenge na ko na ngana ko tuzoka na te juif no ngana tuzoka na te parce que azo ba vie yo yebilikam. Hein? Ngana yebilikam ngana o ba ngai na sana na tisi tu na ko mo lexa ba ko na lexa ibi. Hein? Toujours à gauche ou à droite? Toujours à droite. Droite? Oui, droite. Moi, je vais vérifier partout. Partout, na Taliti, na Bassima, na Luki, Elisa Zaki. Oui. Entrez. Bonjour. 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 Papa, là c'est.
Papa n'a bien la comprendre. Merci. Papa, on s'appelle comment? Merci maman. Moni pas si ça na motema. Et puis pour le routine na ile yao. Le style le solution za mwana. Natindaka déjà Joyce aya awa. Pas tout n'est sur Elisa Zalia. Joyce absent que Elisa Zati. Maman nazoka pasi. Famille nyonso bakomi okondane ngai. O naibi place Elisa Zali. Nazobomba Elise. C'est nga na kobomba Elise. Non maman vraiment naibi te. Soki Elise moyebi sika azali mama yango oyebisanga sika azali nakende même na kofuta tike nalanda sika Elise azali ombongo te ezangi nga mpo nalanda Elise place azali na mama na bolingo na nzambe soki oyebi place Elise azali soki nga mona tie makolo awa parce que l'air est grave po opesa nga na oyebisanga esika Elise azali nga mona nakende mpo nayebiki bino bamama paster bozala mitema makasi oyebi no oyebi likambo na kati. Papa, s'il vous plaît, papa. Papa, des choses pour ça, on comprenez mon émotion, maman. Eh, papa, nous comprendre yo. Eli sora zala kia na bombe pe pona nini papa na ngai. Ngape ndega ndeti kayo ko tana moni na kanisi neti solution zo mi ngape na yeba isika Elisa za. Ngape zo sanga motema passe pour ndina na yebe te sika Elisa za te. Ngape zo mitungisa papa. Kuto e pa bino na koma alisute. Moi sino so na komi kuna abaga ko papa ngande machete ko papa. Ngape na yebite papa. Maman. Tout ça que fait on tout look est-ce que Elisa za pour biso spéto to mona. Ngape na souci na makasi. Maman ozoba ki yona mbali na boko se anga Elise un jour. Naki kosenga boko kosenga bozo ba ki bosenga nga Elise afande pa na bino bozo bango na yebi papa mais Elise akoma ki abate maman fa ine na kuta mbano ya pasteur mais maman Elise Papa s'il vous plaît papa s'il vous plaît papa moi on mon passe maman bozo ba danger na zo courir papa ngapi na zo ba solo te na yebi c'est que Elise azate papa maman mais bozo ba ki boyo kosenga Elise na ndako bozo ba yango mais le bas passe mobile non pasteur parce que yam to yaka na pexera bino na bezo no itina bino ko Elise bungino c'est que bino we pese Elise sali ben no sando zo mona biso no côté maman fa na kuta ndo mbali na yo fa na kuta mbali na parce que yam ta ozaki ko yebisa ngai ke yokutu obana ko boya mo mkeme ye na bité ce courage na zo ko appeler papa pasteur papa ni pesa Elise. Nous avons beaucoup d'Élise. Maintenant, mon histoire d'Élise. C'est comme s'il y a quelque chose, vous me cachez. Maman, vous me l'avez côté. Ah, parce que vous assure que vous. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que moi j'ai fait? Non, vous assure que vous me l'avez côté. Mais maman, ce que Élise a mon année à la Sani. Je vais pas la réponse. Parce que nous avons mené une enquête, il y a un thé. Si il faut le cabas, tout va se passer à la mona makam. Ngai fona mona. Ngai fona mona. Parce que bon pengi singai. Yo emo pengi singai. Wale kiona nani? Mutaza kuna temo na msala na mwana mnana. Mutute papa. Vous allez matata. Limbi sanga pa. Va regarder, c'est comme si j'ai vu papa ngala koko bomba mnakata ndaku na ngati na zo ya solo, hein? Mutaza te kuna. Papa loko tu nakata chambre mwa ke mutaza te. Tala, nous pardon. Une fois de plus, nous avons pardon. Vous assurez que Katala est pour nous. Papa, Katala est mais la logique que ya solo zo bosembo ka zawate. Hein? Ya solo zawate. Non on continue na chambre azate, nazo ba solo azate. Puis na lisika azate. On a tout so que Elise soit monene pa na bino yepsa na sani. Ah, papa to comme ça quand nzambe ka monani te, papa ko to sani. Maman, bozo monani nazo souffrir. Papa kita papa. Nakei. Limbisa sou na déranger bino limbisa. Mais maman. Allô. Ade. Papa Elisa utia modela tombo kiawa. Hein? A tombo kia mo été. Nazo ba uto ba makasi po tam so ya kozonga. Ya? Yo na ngomba kuna bosa mo bokita po modela tombo ka biso ko moni kaka amoni na ngambu na biso. Wa osala na si mwala tsina ta na télévision te. Nazo ngoganga te ya de zo kanga nazo ba bien te. Papa na ye atomboki mo été. Bosaka bokita kuna na ba prière ngo. Eh. Du jour le jour, et ta roi et ça qu'on s'empirer.
Santé na eza malamu te. Sage. Na bwanya o nzamba pesa yo. Na mayele o nzamba pesa yo. Ozala na biso kati na mboka oyo. Na ngonga oyo soko lobili loba moko. Milimo ya bato kati na mboko ekobika. Est-ce que vous loba liloba moko te? To changer mibeko. Pour to bikisa roi, pour to bikisa bana, to bikisa polesha. Sage, olobi nini papa? Tu peux changer mibeko te. Merci ma reine. Naoki olobi. Mais eza impossible. Tout nanga pour nous. Omoni makambo eza mibeko. Mibeko eza mibeko. Ba ko changer mibeko jamais. Ngai atanki le konzi ya basage. So il lelo na yeti awa, na lelo ko polesha sel. Et belé à bateau, bakufi pour la maman. Mibeko ça mibeko. Tu peux changer té, ma reine. S'il vous plaît. Écoutez peu. Et puis balobi boy. Et ça m'a ba koko, et ça les loter. A to bois qui libang et tamou likolo té souka nango. Et ko poya. Et loko bolé chassali. Asa muta okufa. Nandimité. Tu peux longola ngo ki bazo bolé chabatika e. Oh bakanga me belé bakufi pour la maman na baza bato. Nzinga yemoko aza kolo mibeko. S'il vous plaît. Mibeko eza mibeko. Soki nga na changer ngo. S'il vous plaît. Sage. Mwana nanga ko okende te. Na âge oyo na kokobotela roi lisusu mwana te, na kokoka te. Na kokobotela ye mwana mususu te. Na bota pe akola na âge apolesha kokoma te. Ren zwa courage ya bo mama ba oyo bakufi na mibeko oyo baza batu. Oyo pa kokufa bolesha aza mutu. Tout le monde. Pardon, sunga ngai. Non. Sage. Ngai te. Pardon. Eza pe mokonzi ndinga te. Eza nde mibeko ya mboka. Pardon. Sunga mobali. C'était oyo ba mataki. Sunga bana na ngai, sunga libota na ngai, Sage. Non. Pardon, Sage. Ren na restier oyo na opesa yo mama. Naza likambo lo batie. Soki na BBC ba oyo bakufi. Seigneur, il faut faire quelque chose pour ma famille. Il faut faire quelque chose, s'il vous plaît. Olivier Sapo, oh tu es Sapo na yo Sapo. Oh tu es Sapo na yo. Aba ndoki ba mbiasi na bino do boando tya biso pa leka. Boyete diki. Zela non. Sapo likam oh yo lia ba mbongo na Christian botambola yo nde koma roi. Le lobby to se retrouver na cachot ko na yo. Moi Sapo moi so tu do mono ko. Nga pona nga ko boma. Bébé na ko simo na zo passer likam na ko simo na zo. Allez bien tout ça. Stop. Ça pour nabi on va bondo bima de bondo ke ba miasi ça pour elongo na ngeza arrêter non laisse biso mbalé to arrêter ça c'est comme biso qu'on se trouver la puissance famille na biso ça pour biso ça pas bon biso le colon na ça pour c'est pour que nous qui donner on bête alors ça pour tel ça pour après tout moi maman ça dit on a raison oui ma comme nous sur le plan avec Kanda oui bien t'as comment là moi tu nous
Masano ko bitanga mbata vraiment. Ya. Ah. Masabu kanzaka tana bola moko. Yo olo ba. Ya wacha na tolo. Ndio mbita ya. Malem. Basta. Ai. Basta. Ai. Basta la kufi. J'ai essayé, pardon. Mais non. Maman, mon pinza, mon abayaka. Eh, maman, maman, t'es conséquent. Non, ne t'en fais pas. Ne t'en fais pas, ça. C'est rien, c'est rien. De toutes les façons, on a besoin de ma camarade. Oncle Elisa, il y a un dengue tombo kaki. Elisa, moi, ça. Aza kuna gali na chambre na. Ok, voilà. Ngana zo banga na ngai. Noko ya Elisa ndenga yake modela tombo kaki ngana osepela na ngai te. A tombo ki na ndenga mutete tina benga ki wana kono mona ndebo kati retraite. Po façon tombo kaki pena sima na nzoto. Avec au gang, mais façon c'est que le bazin est très sérieuse. Le poste n'est pas qui pone Elise. Avez besoin de mon Elise. Ce moi ils pas tous ça mon abat. On a un problème té. C'est quoi le secret? Mais biseni. Mais c'est que ça wa té. Maman pasteur. Maman pasteur sur la celle qui sagesse. Na quoi citer la celle sagesse nani yade. Ko gang ça ba yo ka suna ka chambre. Il fallait expliquer parce que Elise a expliqué. Na expliquer yo za ki te o mon ndinga za ki te on sur le même si ça qui monte ko fandi ça et obita papa problème ça qui. Si c'est comme ça na zo benga. Ah, en tout cas, on a habité sur le benga, en tout cas, benga. Nga mon premier Elisa longa kaka. Nga nana so ba problème té. Ya solo. De toutes les façons, nga na moni na aussi sali kambo. Avant na kini matadi na programme pasteur Tito a benga na église na charité à matadi, na ito aussi sa makamba ya Elise na benga oncle na ito solo là. Ko benga oncle na ndeni. Oui. Te yo ko benga ete, tika Elise mo ka benga oncle na ye. Ko benga ete tala. Siko yo so bangani. Na zo bo yo pe yo so kamele pe ni nyama. Naso kamete na bina bina. Na lobi pe na nga mabete. Tika mo na bato akende ne. Na oui ba programme na nga il faut na voyager. Kasi on a lobi te, tika mo ka benga ye. Abenga ye mo kwa ya ko zwa awade. Yo mo na kinde no ko na ko silikate. Ya ki ça qui pas na. Siko ya ko benga expliquer sur le terme entre bango na so kana bien. Entre bango ba ko zande mususu ke yo so ko benga na po atuna kinga deja na wangani. Ye mo na ndinga ko lo ba pasteur, Nga na za pasteur et nzamba pesinga sagesse na bine na ko solo na papa divorce. Kasi parce que tout le monde bengi kuta avant makambo na pas to ke ni retraite nga benga. Kasi yana lobi te amiyeli deja awatu nga lobi ka zate. Siko to yo ke no benga so benga zate. No monte o msape mtende bien sina sina ndam mtalukuta. Sike lizie mo ka lo bandenga ibinde ko lamba noko na ye. Pasteur. Makambo et comme il faut que troubler biso tête. Comment troubler biso tête? Hein? Ngala ko benga ye. Pasteur, nga zo bana ndiko tomboka pete na bona ko maninyo ba soupçon lisusu na sena ba soupçon te. Les premiers ans de tika ye moko abenga ye, asola na noko na ye mo ndinga okalime. Pourtant ngo yo benga lisusu wana ko ba so ba problème. Nani pasteur. Mo pe fo yo ka pe mo sina. Non, ni oba kenga na yo ka poster na ndako. Na bite yo ka na yo ka ko. Mais so makambo ese faut toluka solution, toluka solution. Non. Bino basi bo sa ba raisonnement bino ndenge na bino. Il faut ngana biso tout ça mi bail entre ngana to ebinde to solo là et vous les kamalam. Pas vous comprendre problème ni les aki na kati wana. Yani. Azote nga shwe yani. Comme so pesa nga kanga ya. Tela, wala nini oli ko na baso. Tika na ite. Tika ne sisa ni makambo. Ya solo. Va passer na moni. Va passer te. Dans la sima. Tika na sima ni. Marraine, et qu'on jamais au salam aboy. Bolecha a commencé la jamais en liberté. Et puis ndenge za wana ba o ba kufa bona makambo. Ba tutu ba kufa, mais bolecha sanani. Puis asali bosoni katikati na mboka. Marraine, ndenge lo baboy. Balobi muto ya lona ki manga, abuka ko be manga. Il aurait pu changer ta. A kokosa bosoni te. Adina za awa attaque sage ya mboka oyo. Ba mboka misusu oyo za au environ. Ba retourna ngai. Pourquoi muta osala buzoba boy a commettre erreur ya muneni. Jamais. Il faut que la prison à côté de ma belle. Pourquoi pas Akoufa? Ça a arrêté. Il faut la monnaie. Il faut zoba au islam. La commune de la sage. Donc, au tien, on a pas qu'un an, pas qu'un an.
eta yango ezali critique soki oke koyebisa makambo ya polesha okoprécipite liwa na ye ntango mosusu nasengi bolimbisi sage pardon na bandi kobondela obanda kala mpo na likambo oyo yokela ngai mawa yokela libota na ngai marraine avec beaucoup de respect bato oyo bakufa bolesha aleki bango lelo kuti nayebi bilu aza te sikoyo na bomoi akufa mpo na makambo oyo ebongo puka mpa bolesha asana sage kosala boye te pardon papa kosala boye te pardon papa sage kosala sage boye te non ekomi boye sage Emile oza na mawa ya roi te na yo vraiment est-ce que na moment bakoyesa roi bamessage moto aza malade vraiment sage chabani oza mwana loka bolingi boye te omisa ngai na kokenda nabenga basage oyo baza aux environs bakokita awa oza na susi ya roi te eloko bolesha asali tolingi toyoka ye te bomoni bobo polesa momoni omoni bobo polesa omoni ça va bobo mama molukaki polesa mais nous sommes basusu te tana opekisa bobo tika mama basi non kokipe mamunanga te mina toyavi mais non likolo na yo papa sobela mais toyavi comment polesha obelisanga liboma obelisanga liboma polesha Sandra fais quelque chose s'il te plaît. nzambe na ngai nayebi kino nini ekosaki ngai ekoesanga na bapiège oyo mama nakopromettre oyo nakose répéter lisusu te mama fait quelque chose pour sauver roi Elise oza wapi yebisanga nanga oza wapi hein? Okoti nini? Hôpital. Mais hôpital on eza wapi okotaki? Yebisanga nanga oza wapi na ya sikoyo? Kwani osalanga boye ko Elise? Elise olingi nakufa. Non, yebisanga isika ozali na ya sikoyo. Yebisanga na isika ozali. Oza wapi nani? Oza wapi? makasi parce que comme atina niveau yo mai mataplati likolo de l'histoire mai bon mama yo Yves ah on a princesse niko ça ni bonga se yo pour petit pas du princesse hein te l'autre pourquoi on ndeni pourquoi c'est interdit na koma mo beko pesa beko koma princesse na respect nyo sur auto pesa va yo en tout cas ça risque pour na biso so komi na biso to problème na ngai eza yango problème ya gravité nayeki kaka mpo nayeba so esapo aza bien te maposi toyoyo kotala même pas Yves esapo andeko na bino te eyebi pa nalingi kaka nayeba natala kaka soki aza bien Yves bon moi mibeko epesamaki ke yo koki otya makolo ate soki ndenge oyeboye soki baprince polesha na chabani bamoni même mosika boye mbano na biso kozala nini bino bosala mpona prince chabani na polesha bayeba kobangaka bamona biso mwa mbali anaka ndeko na bino soki bosalisinga na koumela te mais yo esengeli na yo oumela awa te je reste na opesa bino prime moko ya bien te maponsi te naboyi te mais nakoumela te naosalaka ata 2 minutes apo malamunaka esa eloko te Yves tika moninga kosola te ebele boye déjà eza problème mpona biso moto aza na ete aza nzela te pardon umela te sakata 10 minutes nakoumela oloba na ndako te oloba te
makambo oyo tozaka na yo soki baputie mibeko eza ya bango bango bazoyebi nde bazokamisa mibeko eza na mboka oyo ondima yimbaka moko après toi ça va moninga totama musubeza yo ne bwana kolia tokoma muntu pamba ya kope baka bana sekuna na mai kuna yo koni bazomona tobimisa ye bana tutaki piton en place wana la somme ça pour nous azabou avant biso ko boma biso ko ça pour famille kufela Utelo. Ouais ça. Ah? Oh ça. Yalo. Pression. Là c'est lui ça. nayebisaki yo kanisa malamu ntango ozongaki netoki osala tikanga na banda papa na yo omonisika komisi ngai opromete nga komoprotege ngai talele etika na suki otikali na banyokolaka chaque temps basoda nano babetela ngai sanda nazokufa mpo nalingi yo sanda olingo nde komisinga place yo sanda ezakite liwa naseneli mpona nyongo maboyi naileka bantu nzambe naza na ndeko tawa isana kama ndeko tawa nazokomana soki botiki ngai bakopema ngai nzambe ata natelemi nabima te ngai kobima na ngai ezaka liwa sandra